3, nous sommes en direct. Voilà, Bandekoba Bolingo, Mbote Bisika Nyonso Bozali, Boyebi ke soki to sali ba direct oyo ezaka pona lisanote, to yaka parce que tous en objectif ba cible la biso o to lingi ko atteindre par rapport ya combat oyo to sala ngai na bino. Alors aujourd'hui, nazali nesengo monene ya koyamba ndeko na biso l'homme de terrain. Babiloko belé bomona esalema. Ba force ezaki na sima nango, c'est Patrick Chibangu en direct de Bruxelles. To yambi nesengo mingi parce que mingi bolingaka asalaka ba direct na epe alobaka mais ezaka malamu soki tozo poser ba question précise pour tozwa pe ba réponse précise. Yango to bengisie pour to tuna ba question pour yemoko répondre yemoko apesa biso vraiment tozwa le cœur net sur makambo nyoso ozo sala mbilinga na kati ya komba et puis na kati ya diaspora. Alors ndeko nanga Patrick Chibangu Losako. Losako ndeko Olivier. En tout cas, à plaisir. Na moi mon lili est comme kokota côté na yo soki ils sont ni les abandonnés ils ont changé voilà. Comment je fais? Il n'y a pas de problème. Ce qui mouinda moko ko pela wana mais c'est pas grave. Alors, question ezali ya liboso à côté. Une minute que les malabé na mouinda. Voilà. Alors, merci bien Boyebi ndenge direct ezalaka pona kobongisa musala bomona e bien boyoka e bien appelisa moi mouinda moko bomona pe longi. Je pense que et kosala biso bien. En fait, tozali lelo na ye et puis tant mususu pe ndeko na biso voilà, c'est mieux. Et comme il mieux longi monani mais est-ce que zana centre poto kene malamu. Voilà. Alors, motuna na ngai yambo Patrick Chibangu ezali bandeko ebele bazoleka la média ba détracteur ya musala oyo salaka bazoloba combat esili. Combat esili, objectif eza atteint. Tolobaki ke tolingaki muto azaki na identité ya mbilinga aza na pouvoir te tozwinde kona biso aza na identité toyebi ye kutu bino na Bruxelles boyebi ye malamu. Donc tina to bunda lisusu pona mboka ezalité. Est-ce que vous êtes d'accord na perception wana? D'abord on a groupé ça bonjour na au bavidan va permettre Kolanda biso après on mettre place bazali. Ngai loko na loba yeli so combat oyo abiso. On surtout ba combat ngai par exemple la côte en 2005 et côté combat na idéologie moko et puis tout na koloba puis tout na to atenango pour la ligne to quoi pour na bande ko biso bazali kokufa na est ya pays to côté combat oyo parce que le pays est occupé par des étrangers, par des forces étrangères. Combat oyo on a ba oyo côté abiso na Kitamboka oyo azali watio et pour moi le objectif na to atteindre ante parce que banguna azali toujours et ba kona biso ba continuer kokufa ba kufa ba milliers et zo mo nini to kwa ya oto banaki na zone to zo na nini te lo buta
ni combat et tout ça là bandona et tout ça là pays qui est na bo ya pa ya voilà na combat na biso c'est libérer le Congo Zaïre. Il faut libérer le Congo Zaïre. Oyo ezali envahi par l'étranger. Oyo ezali occupé par la force étrangère. Voilà oyo na ba mais oui. Voilà. Non. Voilà. Il faut aussi c'est sous question par rapport à Vas-y, oui. Voilà. Et là, on a une atuna ndeko Chibango. Ezali, pour le dire que l'objectif est atteint, on précisait que Babylone, Congo, ils ont continué. Mais est-ce qu'on va un peu détailler? Koyeb Sabiso, na ba secteur boye, loko boye, tozalaki ko bunda, ezali susukaka. Na secteur boye, na qualité loko boye. On peut savoir moi quelques exemples palpables. Il y a Babiloko yo monique vraiment changement et salami il y a malongati. Tokoti combat d'abord et là qui va sauver la vie na biso au dans l'est. Sauver la vie na comment bato boma bango pour assassiner ba population na est précisément na est il y a pays Walikale et Bagoma, Bafizi, Butembo, un peu partout dans l'Est. Bazoko a assassiné Bande Konabiso. C'est un, deux, violé maman Nabiso. Juste pour la base, Bakima, territoire Bango, Mona Liko occupé. Et ma pratique, on a jusqu'à maintenant, 2022, on est célité, Olivier. Ils ont continué toujours sur la vidéo, toujours sur Nini, message, il y a Oyo Bazakuna, et ils ont continué. Pratiquement au Téouane ici, au Témaki, parce que l'armée étrangère, ils ont contre le territoire Nabiso. Et s'il était là, sur l'armée ouest, qui sont aujourd'hui pas, l'armée rwandaise camouflée en M. Bazaona, Bazana, territoire de Biso, et le côté est changé. Rien. Donc, depuis notre combat 2005, et le mot est changé. Hier, il y a eu encore 20 morts. Hier, Baboma qui va mort vers 18h. À 18h30, il y a eu une attaque. Côté à Walikale. On a encore assassiné. Et parmi les morts, il y a des enfants de moins de 5 ans. J'ai vu ça aussi en 2007. Donc, rien n'a changé. Okay. Et par rapport à Bazolo Baké, il y a des efforts, il y a un état de siège, diplomatie, président Zo a sali plus de 215 voyages à travers le monde pour na Lukaba solution, il y a problème voilà. Na monyo seki elingo kolobani ni kosekana yo. Mais kosekana le grand frère, parce que Naï n'a pas un grand frère. Hein? Grand, parce que Awa frère, c'est pas parce que Félix. Donc, le grand frère là, d'abord, il nous a trahis, nous de la résistance. A trahi ennemi, il y a Solarana, ennemi, na
la ciment. Mon frère n'était pas préparé. Il y a qu'on soit donc, il était pas qualifié. S'il y a un Gambo, parce qu'il y a bien un voyage, à Kosalawana, il y a Viga, ça ne même pas un voyage, parce que dans la Kawa, pour tout le monde, la preuve, nous, investissement monté, il y a Tilo. Donc, dans la Kawa, tout le monde a eu surtout à la Belgique. À la Belgique, oui, il y a toujours Bilo et Bakouratou. À la Belgique, a été reconnu comme un Yvonne. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas la haine. Ce qui est dans la sûreté, au sol, mais c'est un Yvonne ici. Mais n'a rien au Miamasanga. C'est normal. Sûreté et Baïpani, c'est le fils de. Alors, la sûreté est dans la douane. Bateau que cela pas dans déjà un leader politique. La sûreté est comme ma vie l'amour. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, la sûreté n'a pas menti. Dans les bars, tout le temps. N'a pas mis boyer ce qui est sur le béton. Et la preuve, le lieu même, vous voyez de quoi? Oh là 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 là. Allô, et Cathy. Ozo kanabia, ozo kayo. Et Cathy. Et Cathy. Et Cathy te. En fait, tout les émissions vous voyez de quoi? Lui avoir un bon il ça il y a et quand tout cela il faisait quoi? À imaginer à Moussa, il y a Simbo qui va abattre une heure, 2 heures du matin et tout. Moi, des ballons, il y a pas vraiment parce qu'il y a d'autres. Et je le voyais rentrer chez lui en tubant. Non, il y avait un donc, il n'est pas préparé. On a vu battre, on a mis on a mis la biso. On a mis la biso. On a mis la biso. Donc, après, il y a des choses. Puis-il, état de siège. Ça, on a pays. En fait, quand il y a l'état de siège, c'est bon. On était tous contents. Parce que ce que nous avons qu'on attend, on a la candidature. Alors, on a la couloir. Les gens, il faut état de siège. Le gouvernement a mis oui, on a beaucoup militarisé. Ce que nos amis pour Senga, lui, a émis malheureusement l'occasion de la résistance. Quand il y a des sièges là, il y a la résistance. À ce moment-là, l'idée qu'on veut souvent la militariser. À ce moment-là, il ne sait pas comment le faire. Parce qu'il n'a pas été préparé pour ça. Il ne sait pas comment le mettre en œuvre. Et là, il est en train de quoi on est mis terminé et sous la coupe de quelqu'un. Donc, du coup, ça est déjà et l'on roté comme et rien, et on roté. Olivier. Parce que à Tokyo, intellectuel, il y a un tour, mais tant qu'il est tout
toujours sous la coupe il y a Kagame l'homme et comme ça là lui il le savait depuis la résistance mais l'autre salamate c'est vrai mais aussi il faut que force au bino ba résistant ba combattant ba sympathisant bozaki nango et comme un peu dispersé en temps toi nezalaki tozokende nzela moko eza te ekoma na bagroupuscule et baadversaire na bino politique bazoprofite nango surtout mikolo oyo makasi. Moi je ne dirais pas des groupuscules non la oui ils peuvent employer ce mot parce que ils savent pas qu'est-ce qu'on a décidé Kachamba on a décidé qu'il fallait pas nous habiller sur pas son sur pas sur mobile l'ennemi aura la facilité il y a facilement on a droit à décision que tout former un groupe un mouvement on a parlé je fais partie d'un groupe de région et tous les qui sont là moi on va juste ba rombo ba la c'est ça il y a je me suis rendu ça va à Congo il y a secrétaire il y a CNR là en la renaissance du Congo pourquoi parce que l'ennemi a divisé sauvé on a la facilité il y a comme ça cotisation facilement les hommes la résistance bon les athées et le qui est seront mouvement nous sommes liés à la caisse et c'est ce qu'on a voulu et c'est que exactement l'autre qui est présent en France ou bien qui est présent en Allemagne la plus personne à la fort chaque mouvement Bali organisé logistique organisé et Bali Coco en a lieu où il faut tout et donc de sorte là tu allais avancer et bah groupuscule ou groupuscule mais bah mouvement surtout ils allaient enregistrer donc on a dit la Belgique est enregistrée on est reconnu par l'État belge la France est reconnue par l'État français et c'est ce qu'on a voulu faire Yosi Mongula au Koti au lieu au la résistance secrétaire David Bayola là SCD coexister et coexister vraiment comme dit de ok et coexiste toujours donc vous allez protéger le pays on a protégé la résistance parce que l'homme est faible mais à tout moment la corruption donc on a beaucoup fait voilà. Mais voilà c'est un peu ça voilà. Et l'autre ça nalingi to continuer mais naza susu na invité mo surprise pour na yo pour na appuyer yo pe azali mutu na yo odombo ye wana pa koti pour na go pino mbale bo appuyer message autolingi vraiment peuple congolais a capté ce combat et koufate parce que yo Bruxelles y Paris batuba yeba combat et koufa alors ndeko domo nazayo poser ndeko Patrick Chibango question est-ce que combat est sili parce que banguna la bino bazao lobage combat sili tositozui mokonzi sika tositozui bomengwa sika donc c'est bon toza la concert moko kutu munene pona ko célébrer
victoire tozwa sur ba Rwandais le 30 juin oyo ya Wenge. Alors perception na yo Odombo combat ici là to ezakaka volume na yo fungola volume na yo okangi o fungola kaka. OK, voilà. Merci beaucoup. Maintenant c'est bon? C'est bon. OK, merci beaucoup Bolia. Merci tout d'abord la question na yo. Koyoka ba congolais na langage wana papa nangai et situation oyo tozo traverser nango actuellement et ça passe. Omoni depuis le 17 mai 1997. Système on est Kotaki, ça fait maintenant 25 ans Olivier. Système est perduré namboka na biso ba congolais ba s'adapter na système. Ba congolais ba continuer na katelo ba commission normal. Or, occupation, et vani na kati mboka wana et chacun ne ba vrai autochtone ya mboka na biso. Biso mo ba congolais. Tant ozo mona bato bazo kufa na ba Grèce na mai na Turquie. Soko yoki bato bazo se retrouver na forêt Amazonie pour na okende États-Unis, pour na okende Canada, bato bazo kufa bato ba se retrouver en Afrique du Nord, bato ba se retrouver en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Des alliés occupation et bengani ba. Donc, les Bengani ba Congolais, biso ba Congolais, toujours ba valeur ya terre na biso Congolais. Biso ba Congolais, toujours ba valeur ya lito toujours ça la tepona intérêt ya mama Congo. Yango moni, ceux qui mutazo défendre ba valeur. Mutu oyo aza décider les loko oyo il y a de défendre. Et loko wana ezali ba valeur moko précieux na miso na ye moto wana akoko lâcher précité et ba service ya bato wana et désorienter ba congolais na vrai problème à Congo ba congolais siko ba komi ko beta ba futilité oza inutile na miso bato bato wana ba réussir nakato malobate commandant mais rôle ya bino leadership parce que quand on parle de leadership ezabino mi balé. Et là, quand on remarqué balé qui au baye sika, bah comme il se disconnecté un peu. On dirait message ezo comme et pas balé qui ezo comme malamu formaté. Responsabilité na binomi balé ezal nini pote message et côté pas balé qui popoto ezara chaque année 20 000 50 000 personnes bazoya. Ce qui total il a 20 ans peut-être 1 million baye les choses. Na 1 million wana combien bo arriver y a conscientiser lokola génération 10 ans 20 ans génération ya motuna langa ya wana bengisi bino ba grand leader po boloba et loko ni bozo sala po ba leki o bazoya babu bakende na kobunga te. Bon omoni discours ya résistance eza capté te parce que résistance bato musu ba sala ngo ba commission ngo cop na yi azo gérer yango parce que ça cop na yi donc eloko wana ezali rentabilité na yi alia kawana vivra kawana idéologie to déontologie à résistance ezali sous-souté non peut sonda ki samoko omoni musulman soka kei na mosquée ngai na to koza ba musulman to ke na mosquée atanga la za pire yo to lia kana ici kama to tambola na yo. Mais si on a la salaire, na kotina ba chaussure na kati ya mosquée, yo mutali boso hôtel melanga. Yo mutali boso ko s'opposer nanga. Parce que ça idéologie. Combat na biso oyo, ezali sans idéologie. Tout le monde a le droit de parler. Mutu ta ebelo ko tazo le kazolo. Et mutu soka commission au fond des commerces. Est-ce que to sanctionner comment? Bogobo ya yendenge nini? Ezali ke ba congolais o bazo landa ka biso o balanda ka combat oyo bango nde baye ba ko sala part des choses bango nde baye ba ko sala différence oyo eza message nini eloko nini na ko landa na ko sa exemple moko bolia na 1995 tokende ko sala tokende ko sala exercice mon na marché central na Gambela pe na marché central. Et professeur, dans ce token, il est comme la marché na Gambela, a tiki biso ici que non, dans 45 minutes dans zozo gelabino, mutuna mosu ameka ko sala non évaluation et loko nini oya constaté na kacha marché. Et loko on a toujours raté. Interrogateur en ezaki makasi nzo kezaki simple.
atuni biso abi ngana expliquer na menazo kaka makelele menazo comprendre et l'on y na répondre habité lokolo yena gambela cela veut dire na kati ya mutu na webeki na yeko sala ba course na yeko somba poisson na yeko sala ba course na yeko somba poulet na yeki na lingina kendo somba bijou donc soko yebi ki na koti na kati ya marché na yeko somba bijou okokende jamais na mulongwa balwa bilamba tombola okelo somba non yo il faut se orienter vers eloko yo yaki koluka. Le problème ba congolais ba bien moti. Combat ya résistance ezali occupation azana crainte makasi na biso bato bazana diaspora. Biso bato tona diaspora. Mais biso moto ba valeur na ngoti. To ba valeur na ngoti parce que réseaux sociaux yé bato mususu ba komi ko mbongo neti na résistance ko. Mutaye a komi siango cop na ya komi ko lukambongo na ndenge na ye, a komi ko gérer ngo selon ye. Boko sala nini. Ezali siko bato yo bazolanda makambo yo. Bangonde baye bakosala par des choses bolia parce que beaucoup empêcher mon tout à que ça vous banner internet beaucoup empêcher mon tout. Patrick Chibango réagir peu na loko wana quel est en fait rôle ya mbongo na combat oyo parce que to monique batu ba kitaka combat mingi ezalaka likamba lomeya nzimbo falanga batu bazo kende bamisu bazozwa bamisu bazozwa te bazozonga rôle ya mbongo na destruction ya musalo bino na odombo bosali mbula na mbula eza nini? Oui, rôle ya mbongo mbongo ezalaka toujours na utilité na vie na cadre ba organisation mais quand il y a une résistance, pour la résistance. Et donc, résistance est un peu haut. Il y a donc, nous avons le. On la résistance, la vie dans nos besoins. Mais je montre que dans l'aéroport, on travaille. On travaille. Au moins, sans résistance, mais malgré qu'on travaille. Tu vas m'amener pour ça comédie. Ah, mais pour ça réseau. Bolia. On dirait Internet, ils ont bundana makasi. Ils ont bégayé. Ils ont bégayé côté. Ils ont bégayé makasi. Ils ont bégayé vraiment makasi. Ou soit réseau Zamabe ou bien téléphone les a la vidéo tellement belle et eu espace il y a moins les autres salariés est malam. Alors en attendant de vous Patrick Bongisa même question na papa Odombo rôle ya mbongo na combat batumi toujours ça na bango bakendaka soi-disant bamisu balobi ba âge poussani bamisu balobi boye et puis est-ce qu'un combattant a quoi un sponsor na ye privé na kati ya mouvement ya combat neti ngai nakutani na Donald Trump pesa ngambo me bino boyebi te ezaka pona ngai na ye relation na ngai. Bon, Bolia, au moins le problème oyo et bimi ya beaucoup tuna sokoko et là on a la banine. Au moins le combat résistance soko zaki médecin oye ko sala combat au gouvernement étiquette na ya médecin chango na pas au côté sikoyo na combat étant que résistant soko zaki boxeur renommé la communauté, aux yeux de titre à boxeur, aux yeux de à part. Ce que vous allez dire musicien, tant que vous avez ça la combat à Mboka, vous se comporter tel le musicien ou comme un mendiant. Il faut en avoir titre à qui musicien on a au tchango à côté. Si on a tout nanona, mon toit zaki médecin. Il est sur Aroya na ba serengo banda obeta baton obeta ngo batu na combat. On a pas le waka qui a ça comme médecin non. Non. Omoni mendicité, ce que ça na kacha moto.
et il va rappeler qu'on se défendre. Ils ont rappelé ma formule, ma forme est belée. Tout d'abord, ce qu'on l'a dit Sokoko, Makamba Zoloba. Oyo kandenge azoloba babilo konenyo stuwana, ozomona ke mutu wana aokosate. Mais tant Sokoko wana, il y a beaucoup de bandaki campagne à Sokoko. Biso tout le baki ke Sokoko, aza mutapanambi. Retour ezaki nini, boza ba jaloux. Sokoko, jour, mon petit ya comédien à Koufaka Pouloulou. Jour Pouloulou à Koufaka. Camarade Nanga Moko Zarana Kinshasa, Azako officier supérieur. Abengi ba ici na bino autant. Abengi appel vidéo, Zerana tourne caméra, autant la moto qu'on a vendu pour les années. Izaki na Rotana Club. Tant a tourné cette caméra, aïe si n'habite la moto, Aza a 10 mètres nanga. Ozomona bien, la bina zomone bien. Aïe si n'habite moto, Eza Laurent Sokoko au bokeh Chouabouaka. Ngalabi oh, aya rappelé na Kinshasa Bibi, Chirazarane a. Na tout na moni tout autour de Azana Batou. On est banane. Aïe si n'habite staff, on est staff à jouer. Ok. Bon. Garçon en Afrique du Sud, à Salaka vidéo, à Lubaka qui est Sokoko. Garçon en a vidéo, on a vu tout le monde. Si quoi yo, Bokechu abane kolobana batu baza ba jaloux parce que Sokoko a zopé ça bon. Tant tout le monde a présenté la voiture, Sokoko a sombé la voiture. Si Sokoko a sombé la voiture, wana na cadre ni point d'interrogation. Problème est wana les lobos zo lobela Sokoko. Bongo mutu a présenté bino mozito. Mutu a présenté bino Muyambo. Mutu a présenté bino Soriano de son frère Nokato. Mutu a yamba batu nyonso ba mona ye na ba hotel mabakambo belé mutu vidéo na ye bima na makamba fali. Il faut tout à la clair parce que moi je ne suis pas hypocrite. Ce qui bozui et loko nanga ya babe na osala bo exposer yango. Bokoki ko zwa par nangati. Combat auto ça les églises té. Parce que Tobino bo commission église ça na mokolo bokufa. Na 2014, mon parenthèse. Na 2014, Bokechu a organisé une réunion moko boye à chaque droit d'entrée 20 €. Après tu vas voir bien. Droit d'entrée 20 €. A benginga pied levé. Ndenga bande ko fonctionner. Ayebi singa sala vidéo tozo kutana tozo organiser réunion moko monene. To kutana kati réunion na photo sur le masolo Congo. Bato moko ba jouer libiso sale. Ngala tune batango banane. Question na Bokechu alinga ngote. Wana okome nemi na ebolia. Kota inela ngala ba question nga batango banane. Nde bomona ayaka ko bima na vidéo azo finga nga makambo susu. OK, réalité c'est comme susu. Da tune o te sala ka vidéo ka bi OK. Na moni ya leka sali vidéo abi droit d'entrée 20 €. Kolia na komela na kati. Mutu na mona zakine na Bruxelles a benginga a ebisinga bi odon. Mobali nanga oyebi mobali nanga za mutu ba service a Kanambe. A ebisinga ke Bokechu azo organiser réunion moko bikolo yo. Il faut s'autoproclamer leader en combattant na kati sala. Batuniye. Est-ce que et pas ya odon pili do ne koleka. A ebisi bango abi koleka. Péché là. C'était en 2014. Quand on péché Mbongo, on a dit que on a ici la Bible, d'accord, ça va. On a dit qu'il dans la vidéo Makambola, mais dans ça la suivi à dossier. Quand pour tous mois prêté, on a qui n'a pas déterminé les atémenaces. Papa, jour na yé na kacha saluana, baté droit d'entrée 20 €. Oliana komela na kati. Tant on continue na kacha sal, la famille dans studio. Tant on a moni biloko kolia na ba masanga na tuni Bokechu na lobi Bokechu salo munene bokitoko boye na pesi biso salo Bokechu a présenté un juif colossal a ebisinga bi juif aza beau frère na biso donc na évité juif abala ki mongo te na évité tant son Olivier Bolo pour oyeba bozaka na beau frère moko ya juif a ebisinga bino juif aza beau frère na biso ye muta pesi biso salo. Et l'autre sala qui a présenté devant juif wana. Ngana bi en bon juif a fait ça sala gratuit. Et l'autre les gars ngate comme j'ai été déjà informé dans ma cambozo l'état. Na moni juif qui na toilette na lundi na toilette. Na ebisi juif on a dit ah ça non possible gratuit ça pena bien abi non. Na possible non salle gratuité bo foutinga 3 000 €.
bien bon, 3000 euros. Ndenge nga na yebi bolia, ndenge na yebi bokechu, j'ai même ma main à couper. Bokechu a koki jamais kobimisa 50 centimes, je dis bien 50 centimes, il y a poche inaye à investir on a combat au péké à ofélé. J'ai même ma main à couper. Ce qui a sala yango déjà ma boko na ba katango. Na ndimite so ba a sala yango. Dans on a bimi na tuni na bi bokechu. Salo yo yango ya ofélé tin. Au fouti 3000 euros. Papa. A tombo tipo bokechu soki Kop ne mbongo yo lingo s'opposer nango okomona pena akomelo lokola bifle na kati wana tant to komi ko discuter na ye na moni mbamo téléphone na ngeleli mutu wana bengenga isinga mutu na soza na kati ya sala bike boko mo discuter na bokechu eloko wana epetinga mamo na mutu na bien bon ozana élément na na kati ya sala bi oui mais yo ebiete ya zo mona nde bo discuter na tuni bokechu na bi bon soko matina podium eloko nino koloba comme j'étais déjà informé que ye azolinga s'autoproclamer leader na tuna kelo oni okoloba ayibisinga yo zela ka kelo konga na koloba bolia kanga matali kola podium akomi ko pesa ba verset biblique akomi ko tanga ba kombo ya ba Aaron ya ba Josué nenga benga ka bango ba Josué akomi ko tanga ba kombo na bango mbala monga na bimili banda Placide azolanda ngai Placide benginga be andeli no muno na kati ya salte na yibisi na biaka libanda bino bo kufa sambo yeba tala pourquoi na dimi tala raison yango yo batu oyo bazolinga ba finga sokoko avant ba finga sokoko batala nano rétroviseur sokoko toka za Jean Kanambe je ne disconviens pas mais qui nous a présenté sokoko c'est lui le fautif parce que tant batu bazolinga ba attaquer moi je ne suis pas pour sokoko. Mais mutu oyo azali hôtel ya trouble pe ya désordre oyo boketu parce que ata lokoso asala ka combattre komba oyo koma boutique na ye yango moni azo diaboliser bato bazo bundela vraie lutte par rapport na ye boko vanda boy bakenda na ambassade ko zombongo e ba ila kinga ko zo ba bomanga zoka tout eza lokoso siko sokoko role ni manda jouer sokoko a passaki par boketu sur recommandation ya Kanambe pour a déstabiliser lutte na biso. Lokola boketu aza lokoso ya mbongo sokoko azozwa ba instruction epa ya bato wana kuna bazo yebisa ye yesu ko azo yebisa ka boketu il faut ko attaquer un tel il faut ko casser un tel pour biso il faut to libérer ko monzo kazo kosa ye donc akoti na kati na ye ona mandicité na ye na lolombo na ye lo baba mongo siko yeba ka wedi ko utiliser ye sans ye moko yeba donc eloko to sa nango lelo to moni lelo sokoko komi ko loba avant bato ba banda non ko lobela sokoko il faut battre nyonso ba yebisa boketu à cette terre. Voilà. Alors, tu continues la question au dombo na moni pendeko Patrick Azongi mais landaki boketu yemoko na landaki alobi que on a coupé na sokoko ayebisaki eke tika kolanda ba politicien wana ngai banda ko pesa ombongo. Alors, est-ce que c'est yango ndezo expliquer que après rencontre ya boketu na sokoko moko abani ko finga ba fayulu abani ko finga tout le monde parce à komeki na source ya mbongo est-ce que tokoki ko analyser yango bongo bon question chibango to yangai chibango lokola lobi mukiango ba pe monda. Parce que c'est sur vidéo, Patrick Chibango, que à lobby que nani sokoko a ebisaki atika kolanda ba politicien ni a soutenir ye. Et tout le monde directement boketu s'attaque à Fayulu, à Mbemba, Batutu, a comme il a rasé Batutu. Alors, Boza. Oui, tozali tozomona yo. Tozoyoka. La question on a nous question des parents s'il te plaît. Question ezali, est-ce que Boketu na cassette na ye na invité à lobby que
Sokoko ayebisaka ye abwakisa bapoliticien ye akosoutenir ye. Et après, tout le monde a dit que Boketu s'attaquait dans la politique. Est-ce que c'est là qui a pour la garantie en bon ou la kaki? Bon, une question là, et puis Penelo ni na kusona na lo bade, parce que mbo basolo là. Ngai na bino ye to yo ga la personne na ye Boketu. Et faut gagner cause là que qui a position wana soutenir ngai na comme président ngai na comme député ngai na comme qui ko pe ko randi ma donc sona etali bango mi balé to bi lo ni baso là c'est ya bon dit makambo yo no vie Sokoko azali victime victime wana azala azala ndo biso problème il y a des gens qui ont utilisé qui ont utilisé le nom de résistance pour escroquer partout et et par contre, ma carte pour ma cambouana ma cambouana si la na boka na biso ma cambouana ko escoquer badu ko ya ko tenga ka bumo et lo ko biso de la bunda yango wana ba o ba basali basali ezali escroquerie eza a escroquer a escroquer diable en personne biso de ko tout na ba uyo ndenge na lobi yo biso sala pas besoin ya ko combat ngele il lo escroquer mutu de bango ay ko na combat ils ont compris que avoir moyen ezali Internet connexion eza vraiment mon boulot de Patrick. Alors d'accord sa volume na yo aux paroles. Ouais, tu vas vraiment un problème à connexion. Vous avez vraiment un problème à connexion. Même question na ndeko Odombo to mona ki changement ya ezaleli. La promesse oyo bapesa ki yango siko na bapesa crédibilité ni na combat lorsque mutu azo changer position par rapport à mbongo. Ok, yango na yuti ko yebisa na uti ko loba tout à l'heure bolia jour moko na vandaki na moni mutu mona Lubumbashi abengenga ayibisinga bio donc lobi Boketu ausala video ko finga yo na vingwana akoloba boye na tuni mutu na bi ndenge ni yo yebi abi to uti ko sisa réunion siko na mwasi akatumbi bapesi Boketu mbongo po abanda osaila kabino ba video komba oyo biso to sala ngo boya biso ba mususu to sala ngo po na soutien mboka sans contrepartie Boketu asala ka komba ya souci ya Congo te je dis bien omoni Boketu nenga zawana même bato bazalaka na yo basalaka ne ba video wana arulaka bango Boketu devant mbongo azali sans état d'âme ana mokita na camarade te bolia mais parce que c'est clair son total montant son coco lobby botozi entre guillemets mais il y a lobby to moni montant au commandant et so azui kaka 700 sur plus de $54,000 dayebi sio muto yebi Boketu lokola nga zate ndana boyebi sabino so Boketu sa video bolia na ko vanda no na so moni photo abandi boka bato mabanga photo yo abandi ko sekisa bino photo yo tala oyebi Boketu alela kaka po muta pesa 50 €. Aleli vraiment ni bibi
Tala, mokomoto vandi na ye. Na mona zo discuter na mona mosi boy na téléphone. Na vandi na zo kipe ko tuté. Na yo kazo sa mona mosi non. Le quoi na boaka ki deux fois, il faut que ce mbongo musutu pona boaka yo. Mona mosi abi o meyo baki 50 € trois mabanga. Ndeli ko ngaka de mabanga. Na chiki koyo na bien bon 50 € trois mabanga. Bala moko ye moko boketu. Ayebi si mona mosi wana. Abe yo lukaka moi bato mususu. Bon, va compléter. Il y a 4 personnes, il y a 50 €, 50 €. Et ça, le coup, la 200 € de l'anglais, il y a comme abonné dans le bois à quoi il est là. Bon, il y a côté dans la télé. Non, il semble que c'est bien. La télé, il y a yo bois kakaba, il faut pas payer son bon. Papa, dernier mois, mon bal, on a soigné sang. Tu te rends compte, Pasteur Bobo, na Gabi Katumbaya en Allemagne. Je te les donne les deux noms connus. Oh, Bobo Sorula, Pasteur Bobo, Gabi Katumbay. Et puis, il va kanga bokecho bokecho alinga bongalanga pour la peste conseil. Bokecho kangi makofi pour me trembler. Bolia. Pas pour nazaka na maîtrise avant de gagner na otala. Donc, na tuni na dit comment yo koki ko sala combat au bois kakabatu ba peste ko ba 50 €. J'ai été choqué, mais donc ils ont dit naïe. Donc, problème tout ça nango, ndeko mona kaye, donc lui il a mangé dans tous les râteliers. Donc, ce que je dis au moins pourquoi aboki ça pas politicien parce que a komagina sokoko. Le ko la cop na ina sokoko esili. Bo kangada cha lelo. A kozonga kuna. Pe bozo risquer mo comme ça le bon mona ya comme soutenir chino. Bozo risquer. Boko risquer bon mona pena que a koleka cha ko ya ka sonité. Au moins boke tu nga zama. Donc, par rapport quand même, il y a un commandant et ça, on a un montant et bimi, il y a 700 $. Comment réagir par rapport à... Na lobi boya, omoni boketu. Ata nazalaka na esuta koma musika. Mais na yebi boketu koleka. Tout le monde sauf rien. Papa, na memi boketu pas camarade na moko na porte de Orléans. Abandé ko va na Angola, mais aya se ko s'installer awa, akoma awa. On est dans la gare, c'est la boketu yelangaye. Aishi boketu na bino camarade na moko linga mona. Boketu na ndako ya camarade na ngawa. To komi kuna to sololi tango to komi na ascenseur to so na to kita camarade na petit boketu mbote na mona ki tango petit boketu mbote to bandi ko kita na ascenseur to ali na 7e niveau bolia tango to komi na C boketu la kisa 100 €. Na ishi na bon yo lo kozo nga hotel zoka 100 € na ofite na ngo ko tirage aujourd'hui bolia essence na nga ya voiture pela ki rouge na miso boketu. Tolongwe porte d'Orléans, n'avons que de ticket la porte de la chapelle. Quand vous boquez à Zui convoiturage à Bruxelles, camarade de Mana Benginga, il s'en a dit, ah, Oelinga, il n'a pas de bon côté, n'a payé 400 €. Bolia, n'a payé pas plomb. N'a dit, mais n'a pas qu'il est dans l'ascenseur. Alors qu'il s'en a 100 €, bon, mon souci, qui est côté nipo, n'a pas qu'il n'a pas de bon, 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 bolia. Si vous avez un commune C, abimisi 100 €, 300 €, donc ma boka boke tu les clients, ma boka ba comptable na compte bongo. Bolia, et lequel anga? Tu te rends compte? A moninga yi penza. J'étais na kacho balibate. Anecdote moko bo Patrick Chibango azalango, boke tu auti ko zombongo ya sokoko bakutani na ye na place wana la grâce. Esse monde avec Bolia monta 8 000 Bolia yoka omoni boketu na zolo bayango je suis sincère papa amoni essence nange peli rouge to tambola na essence peli rouge na kei na porte pona bimisa 10 € na bakisa essence à 10 € pour rouge wana epi pana zonga ndako na ke na réserve. Mais avant à 400 €, peine à édition à 100 €, qui est dans le cas. Mais si faut yo, avant ça on a lenga mabe. Donc là si faut na zaboye, na eko sala constant, au moni ba ko ba mongo ba yiba kama so ba belge, ba kenda ko bomba ngona na kati ya zamba. Boketo azaka na kati. Parmi ba koko ba mongo ba yiba kama so mindeli ya ba belge. Boketo azali na kati, tu vas bota miso sika na mokili.
Donc, devant Mbongo aza na camaradité. Bolia. Et là, quand on a un parcours, parce que on a critiqué Félix Zarako, mais Boketu na histoire na ye, azo raconté comment Afrodagi na navire moko kwa yana Kinshasa. Afuta ticket ayena Kinshasa. Zela, s'il vous plaît. Omoni na bateau wana. Wana ye moko ayebisanga. Na bateau wana, capitaine na masuwa, ayebisaki ya bino, sikele kaka batani zalaka na ngai awa. Bolia. Boketu azidi bata ya capitaine na masuwa, atekeli mama moko boye. Na kati ya masuwa. Mama wana alambili bata wana. Capitaine na masuwa, amoni libate zo bimisa sola bien, ayebisi mama wana, na mono zona babiloko bien, mama wana bien na bochela yo. Capitaine na masuwa, aleli bata na ye sa ye bate libata na ye. Tango masuwa komi na libongo Kinshasa, sibango kosekateza histoire vrai. Tango masuwa komi na libongo Kinshasa, capitaine na masuwa komo tuna libata langa zalaki awa ake wapi. Mama wana yebisi abi me Boketu ayebi kotekela nga libata. Est-ce que libata wana ezaki ya yote? Bakomi koluka libata, Boketu akita déjà kima. Donc aza moto a confiance te Bolia. Ndenge bomona, omoni ndeka salela kabino ba vidéo mikolo nyonso wana. Asalaka yango pona mbongo pona intérêt na ye. Yango moni Boketu soka linga diaboliser moto ayoka asono te. Oyeti Bolia ndenge na sala lelo boye. Je regrette beaucoup jour on a tenu pour réanimer Boketu. Bolia, donc mon inga boilelo. Na solo bango moi je suis sincère devant tout peuple congolais. Ndenge nga na bimaka na ndako na nga na ba 4 heures. Na vie volant. Na landi Boketu place Afrika qui crise. Na ke pour réanimer ye, na risquer, na griller ba fer rouge. Tant on a mona Boketu azo fini na internet. Na bandai koloba na bi fala ki pana ça la bonne volonté na sala ka journée fala ki na tikaye. Soki jour wana kendaka te mbelelo bobosa na ye. Mais tanga banda okinganga azo bosa na ba bien fait. Incapacité ya garçon wana eza na niveau moko ya top. Talaka muto ko ngwanda. Akoma lettre ba juge balobi avant to tikaye. Mokola bolobi aza muto apare ko to nito mona courrier ya ngwanda na numéro ya téléphone ngwanda. Oketa suba tina balabala na 2006 kazaki na mukanda te mitoto kosi aza muto apare oka kala zamé ko za muto apare ko to yeko mona vengwanda na ndako na ina champigny to yebisi vie soki o sali elo côté Boketu ba o refule via tuni kaka yango wana biso to bi yango papa wana akomi lettre akomi na numéro na téléphone po ba juge ba ki fo ba bengi pena ba yoka kizayi azui na 200 € achena enveloppe tozi mbongo wana na courrier na lettre wana tokei nango na Bruxelles tokei pa ba juge topesi ba juge ba benga vie na téléphone ba tuni ye ozo reconnaître monsieur Boketu via le bibi ata membre appareil ba bimisi Boketu apesi Boketu 200 € au via tingaki Boketu abimina mukanda ya 5 ans na Porsche. Je dis bien 5 ans na Porsche. Mais tant que Boketu banda okinga ngwanda ngana banda okoma lokwa kizengi na olo banabité tout sauf lui. Tout sauf lui. Et maintenant ngwanda va vivanté Boketu comme okumisa ngwanda. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la sorcellerie Bolia. Donc Boketu za na poto lelo c'est grâce à ngwanda. Soki jour wana papa wana boya ki kokoma mukanda. Mbele Boketu ba réclamer. Donc azali un grand moko na niveau moko ya azana mutute azana camaradité donc yesoki ozana logique na yete a commission ennemi en plus soka commission ennemi na ye ayesi ko changer maloba bolia mutake ko zwa mbongo ya PD na masanga ya PD ngai baba ben batunyo so ba boy babi ke no Boketu sa playback te nga na lobi ke non na oki nutika au sala playback to kei na ko tika ina playback ngala kota ka boîte de nuit mais na kota boîte de nuit bolia to komine na boîte de nuit akei ko solola na PD ngala yebate en plus PD yango tangu ya yebisi ke ngana ndimi PD yango komi ko bina sundama na niveau ko kusakana te azo ko bina ka ngana ko pate muta ko bina nga bopona nzoka nde Boketu ala tisaki da sentiment nanga virtuel. Mais bon, na milieu musique comme Manaba et Mibal les a
eza nango fait anodin te mais nga musicien non bolia non bolia omoni soko ozala moto moko boye azokende oteka o na facilité ela veut dire eza danger omoni motu so aza mandia motu soko azali mandia akosala liti te bolia omoni bakombo tosala eza biloko oyo otie bavi na so ya danger soki tozo riske te tokotikala libanda libela so toyeba yango te yango nde tobomoni motu moko boye azoya kosala blague na place obino botie bavi na bino ya danger soki bozojouer na hypocrisie bino nde bokufa oyebi bato mingi na internet na Facebook awa na public bazokoma contre Sokoko mais soko moni na inbox ndenge akomeli azokritike Boketu mais tout le monde sait que non Boketu est un mendiant pourquoi bakodénoncer ete aza nani ye Boketu mutu tu ezala Yomboli ezala ngai ezala Chibangu biso tu toyebi ke Boketu aza mendiant pourquoi bakodénoncer ete nalingi to positif pas un musicien ba musicien baza non bolia non koto s'il vous plaît nakati maloba telimbisa ngai soki toza na mopo aza musicien cela veut dire azonga na obeta swede parce que tango ayaki makambo oyo ayaki etant que congolais ayaki pas étant que musicien et loko to salaire ya ngwana donc biso soki tokomi na point moko mutu aza na faille mutu azotaye bino boluki raison moko po justifier ye est-ce que kozala musicien ndezo tinda ye azala mandian ndezo tinda ye ayelaka bino bato ebele na kati ya makambo oyo ndezo oyebi jour tango tomoni makambo ya Kofi esili tolobi bon toluka tosangana tokutana na réunion moto meka no kosolola papa langage na yoka ba Boketu ba oloba Chibangu ayebi yango oh non bato na bato ba lité na kwe na bango jour ka tolingi to oh so concert mo ngebe tande to okutana tosangana ngabi même tabako raisonner ndengona te loko ba na cop na bango bana cop baliaka côté kuna ba komisango boutique na bango nde bando chéra ngo ndengona en plus tango bakangaki bato pona concert afali biso to luka ba mbongo ba avocat nso kande soko kwa pesa ke 15 000 biso tozo c'est pour monnaie mais eloko ezosalanga mpasi kaka bolimbisa ezali ndeko na biso komanda eso na 15 000 ana ya lobi ya kaka 700 donc nazomituna camarade ya motindo wana bozwa kotambola ya azolia ba 15 yo kaka oza na monta moko 700 yazala ba chiffre variable yo zaka l'invariable donc ezali somo alors mais comment lelo Boketu to boya akoma kombo peye bani na biso alors sikoyo batu pe mingi balingaki bayebi misala na ye ya butute alors ndenge abelelaka bakapangala bamatungulu milimo na bango po pese buyibi alors sikoyo tosala nini comment to reconstituer parce que odombo ozali wana ndeko Patrick Chibangu malheureusement aza biso mais son aide mekana okoloba metano Chibangu aloba non parce que eza na problème ya tozoyoka yo loba ta muke toyoka loba tozoyoka na ingratitude au wana wala iko ba yango bitan akuti jusqu'au ça ya bakanga ke awa France bilonyo so ndiko na musiboy ila bisa bolo na France est-ce que vous bimi bolo ya France avant Boketu abimabolo oyo ya France ngai pa Chibangu na membre bisa kosika il y a 2 semaines avant de me libérer. 2 semaines. On a Tokumba qui est la sûreté belge. Et sûreté belge a sali par constat a sali a sali la sûreté française et la sûreté belge va y comme biso na jour na heure yé à combattre avion et au Cameroun même dans la face à un avion bah oui et là biso ba tout ça monté à Koyana donc en Belgique à cause en Belgique to ebisi yabo
merci. 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 Na vidéo, sur les Belges, il y a jour, il y a conférence de presse, à cette conférence de presse, dans Madira Kaye. Policier Ayana Mikana, il y a les Belges, na conférence. Pour la Bakouna, que les Belges et Missier, et Missier, en Belgique. C'était un grand. Donc, tout le monde, donc, et quand vous avez pris à musicien, Azali, Bamisino, Sobadan, Aye, Koya, Koyo, Mongo, Ali Awa, Ali Namtou, Nabiso, il y a eu Olivier, il y a Ndoko Patrick, soki moyen zali obenganga directement na zone phone mususu comme ça au solata audio toyoka bien. Poso yoka la bien ndeko. Donc il faut vraiment anticiper makala audio. Benga na audio oyoka la ta audio pona lelo to bande l'émission lobby na ba condition malamu. Na kanta semaine on va to sala ata 5 émissions poto. Surtout qu'on conscientise Maleki. Le problème est qu'il faut qu'on conscientise Maleki Bolia. Ceux qui vont dans commerçant on a bokechu, balanda gaete qui est de mobundeli mboka, balanda gaete étant que guignol là aussi que ça banque. Parce qu'il faut faire la part des choses. Son inaption à combat c'est bokechu. Biso tout est bien. Parce que batunyo so azo reprocher bien mais moto et musala neka ko finga. Donc ceux qui va Bolia. To sali vidéo na bokechu. Afingika nyama ndenga finga kaka nyama na sa motema na bi moto benaza na sushi ya Congo Bolia toke ko vanda ezalaka pa ya garçon moko komo na ye fungola matoyi azaka na site nemo komo na ngo fungola matoyi komo ni zaki bombaski abadai ko sala ba travaux na ndako na ye azana Bruxelles tant to komi pa na ye to vandi boketo la baké toilette tant boketo la baké toilette yo ebi toilette ezalaka soki moko ayoki posa mosusu pa yokoka posa ngai mpe ntango ye akoti toilette nga mpe na binga mpe nayoki posa toilette nga na telemi napi okota na toilette mosusu Bolia ntango nakoti na toilette mosusu wana nayoki boketo osolanaka nyama na telefone alobi Bolia bocheka te eza sérieux nga naza victime ya boketo na makambo ebele parce que nayebi makambo na ye ayebisi kanyama en général nauti kosala video moko na autant ndenge na station vraiment zelaka odo soka zongi France na kosala mosusu na soigner Bolia otenga na vandaki nauti ba chair de poule na vu peut-être ngande mato ina ngezo yoka bien te to ndenge nini ko kanyama akomi ko gazer siko boketu na zo kaka ndenge boketu za ko se justifier mais na on senti que au gangela Oyebi Bolia na fungola porte à toilette na kuti boketo avandi likola kill alongola bilamba ta avandi normal net mutavai na kiti na tuni boketo na bi yo za nde boyo oyo nde identité na yo do ba congolais nyonso balandaka yo bayebi na bango teke yo za nde boyo oyebi réponse à boketo na vidéo tant to soigner na ye ngane so to soigner na molili tuki na molili ya leki na vidéo abi odo ya komba basi donc boketu azali danger public azali danger permanent azali danger futur pour l'intérêt combat autour ça omoni makamba sokoko to bande ko lobake sokoko aza mabe sokoko aza élément ya bato wana ya bande ko lobake boza ba chali omoni futur nango yango lelo parce que avant to bande ko lo Bolia alobi na sokoko ezaki mbongo mabanga sokoko na la bon Bolia petit Falina Pele attaque na bango na comportement na bango zela non Bolia Falina Fere attaque linga bango na comportement na bango na succès ba petro na bazana ngo mbongo mabanga eboza ba 15,000 ba 20,000 te quand même non ezaka ba 300 500 bon yebi sanga ya succès ni boketo azana ngo pourquoi pesa 15,000 aboka mo
En plus, Sokoko yé moko pas le bien moko ezalaki. Bon, OK. Ce que ça qui mbonga mabanga. Ndenge ni Sokoko pas comme ko lika ça va vidéo ya libérer Congo. Na yoka Sokoko lobi ke non ba libérer Congo na décembre. Boké tchokuto ayaki na calendrier na oyo exitati na moki. Lobi ka ko libérer Congo le 30 février. Et le 30 février on peut na muto ba congolais leki. Est-ce que février banda to bota na litana? Mais tout ça là siko ni. Oyebi siko ndoki toyebi caractère na ye toyebi ke Bokechu ne travaille pas toyebi ke Bokechu biso bana na ye ba licencié on est biso bana biso ba tanga raté donc ba bilobela tout wana lo ba ko se faire grand or toyebi ke na se wana qu'est-ce que nous allons faire biso solo le travail que nous affaiblir biso affaiblir combat comment ni même non, il nous a pas affaibli il nous a pas affaibli problème na biso nous sommes des hypocrites tous vivre la hypocrisie tout le monde sait que non Bokechu il va foutre le problème tout le monde sauf rien mais ce que tu as commentaire à Batou va caresser dans ça sa poêle. Mais ce que vous avez la dans inbox, après vous avez une vérité au bout de l'envoi. Ça c'est l'hypocrisie. Problème là, tout ça. Moi, ton n'est pas commandant parce qu'à l'objet que ce qu'on a membre à relation il y a Bokechu il y a yété. Donc yépe a mis l'ongoli que y na sokoko et ça est l'autre côté ça mutu il y a Bokechu. Sokoko abandonné pour le bâti Azali président d'honneur il y a peuple Mokonzi. Quand Sokoko abandonné le bâti président d'honneur mon côté avec pour le bâti au et Sokoko a commencé à faire la vidéo à Zolo Bela Congo. Ayaki kuna pour la mabanga de jamais libanga ya Bokechu mabanga ya Bokechu ya cher les 50 €. On a yebi. Mabanga ya Bokechu ya cher les 50 €. Je pèse 50 € à boire qu'on a 3 vidéos. Mabanga ya cher à moi. Parce que mabanga cher à Bokechu ko 1000 €. Bokechu a cause na libanga valeur 1000 €. Mabanga ya cher les 50 €. Donc problème toza nango lelo ezali biso. To banda soko yebisa ba congolais. Soki bobandolanda Bokechu bolanda kai comme comédien ayo sekabino. Bolanda ete ki azakana biso abundela kamboka na biso parce que Bokechu soki bolingi bofuta na bosolo la makamba Kongo alinga kate parce que ayebi makamba sala na regretter de la so chibangu aza moya lobesate so ko benga ngai na téléphone o solo la ta moi mukie na audio hein pour yo kala bien parce que makambo bele ko loba surtout likambo ya mbongo azwaka pona concert afali ebeta nyonso wana ezali parcours moko ya malamu te pona ekolo na biso wana lobana bino makambo ya Congo za matribalisme te eza makambo te ke o aza mutande mbongo na biso aza te oza makambo Congo bangala basufaka baluba basufaka bakongo basufaka mutu moko oye epala bango bomengo na bomengo ezali te yango tosaba émission boye poto zongisa force ya combat il faut zonga vacances baleki bakondi kokende concert bokokende playback kokendaka mais bokoki kozongisa vi ya loenge na kokote parce que yango nde mutu emema biso na biloba odombo nalobi grand kuna yo kuna na loba grand gros olinga Chibango, il faut vraiment une solution pour la on a vraiment un problème à résoudre Chibango. Internet n'a eu de dégayer tout le temps. Ou soit obimina conférence ou réactualiser téléphone nos autres peut-être. Boyina tozoka bien ndeko ozaka bien te ndambo ngo eza ngo elengi mais pona public ba déconnecté po ba Chibango benga même appel benga appel to yamba yo audio
Oui, boka micro boka micro na bino national lo boka micro na bino boka na bino voilà Olivier Kami na yo ok alobi nalobi boki na beso boki boni tata mudu pour la continuer boki malamu te ozakaka obimaka mobulu benga na telefone ndeko benga na moyen mosusu parce que awa mpenza lobi tobandela ozobima baentrepute tokongisa yango tobandela telete continuer million continuer Olivier grand téléphone téléphone ngabenga na téléphone ok malamu alors toujours ko basoko ko babandeko boyebi émission oyo ezali en direct donc tozoko continuer na Odombo voilà Odombo ndenge tolobi mpona baleki to pense mingi na baleki oyo bapasse bakoma komona makambo ya boketu lokola baventure komba ya kofinga ya kolobaloba mais action vraimen eza te babiloko ebebabeba alors nalingi osadresse na jeunesse oyo bakomi koperdre bolingo ya mboka bakomi kozonga na baboîte de nuit bakomi kozonga kobela banoir bazongi koteka boye kosala boye jeunesse wana mwa liloba bango bayokaka yo bon ndeko na ngai fragin c'est que moi je voudrais quand même dire que non pour aller vers la jeunesse il faut bisonono tobongisa kobongisa so eza nini nazosenga na bandeko nyonso oyo baolanda direct yo balongwa vivre na hypocrisie bolia ce que Boketu nous a fait c'est trop il faut tout le monde amata na créneau papa to mona Boketu na bato ba menaça ba babin ba beta ba maman Sylvie avanda na bango réunion ba osolola eza grave to moni ba producteur ya bano ya MPR to mona Boketu sa ba vidéo ki MPR ko beta MPR ko beta te akende ko kutana ba producteur 5 ba 10 000 euros vidéo ezali sikoyo ye moko azolo baki batolo ba obeta te mais tant akutana bango 5 ba mbongo ba pesiete aleki abandi ko sala ba vidéo ke batolo ba obeta te sikoyo komba yango to sala yango Boketu ozo mateke bato baza kwa ye akei ko sala mendicité na ye pas sokoko mais bato bazo généraliser ngo ba ocha biso tuna kati bato nde balongwa koza ba hypocrite parce que nga nazomona bato mingi ba okomela nga ah ye pena trop c'est trop tout penza mais na tuni nde komona bi trop c'est trop tout pena yo par nos amis iloba ngo na miso bato pourquoi je na molili parce que bato bazo vivre en hypocrisie combien d'églises te nga na yisaka plastique de Jésus so azolanda nga na yisaka plastique le monde makambo Boketu sali o so que ça bato mo bakota ka babeti bato masasi bonga tonga to kufa bokufi pe bokei tant wache droit d'entrée 20 euros na porte bato ba yaki place ndeki bato ba yaki babundela kamboka quoi chaki droit d'entrée pourquoi donc magé ba pesi mbongo azui sale magé ba pesi mbongo makambo ngara loba mais comment ça le koso il est soifé d'argent à quel est ce ko droit d'entrée 20 euros na kolia na komela na kati résistance basala ngona kati sale na kolia na komela ndeko Odombo to pesa Patrick a raté vraiment lelo soir lelo ok pesa yo moi biso moi audio muke pesa solo là ok ndeko Chibangu yayo Allô, awa boyoki na bien. Toyoko 100% sikoyo. Intervenir plus place. Colonel Otto, alobaki likambo ya ingratitude ya Boketu. D'ailleurs, ceux qui boga qui dans la passage voilà parce que ils ont le problème. Et en fait, Boketu c'est un ingrat. Azam maintenant ingratitude voilà ngana mona ki yango. Tango bakanga ki est en France. Dans la France dernièrement, Batou, libéra Boketu, peuple congolais a yebi, Batou Waladi. Et ça, dans la montre très sûr. Oyoye, à nous parler de la vidéo, mensonge sur mensonge.
bato babimisa oketu na boloko eyali sûreté belge. La sûreté belge bambila oyo totambolaka na bango. Biso mouvement Congo Sika tokendaka na dossier wana na sûreté belge. Et biso toyebaka libération ya Mokwetu 2 semaines avant ba libérer. Bambila bayeba yebisi biso bon ça va pour la calme. Ba préciser bien. Okochaye na kati ya avion. Biso toyebaka ngo 2 semaines déjà Mbila lobaki bolo bangona mututé. Bobo na calme akozonga Congo te. Et ndenge bino tu bomona ki amati avion azongi. Belgique ezaka na pembe na France awa soki ba refoulé au na France ezali rare. Wana soki ete salama. Mais c'est rare au ba refoulé au avion. Oti France ou ya Belgique. Bato basalaki yango ezalaki avion ezalaki sûreté belge. Bato bamataki avion na France baye na eti awa. Aleka na média awangana te bino atanga même pas comment ya sûreté belge akomotanga bakomo ya basokoko ya banani wana oke bambila balandaka biso. Le lendemain na yango il fallait asa la conférence na Union européenne voilà place pour la Union et dans la PP il y a Union européenne tout ça dans la conférence voilà. Mila aya la conférence voilà na ba document ya sûreté pour le ministère cap pour la collection tous les Congolais et tous les Congolais ba document voilà. Il a dit sûreté belge de conclusion. Même pas son avocat. Même pas son avocat. Mais Chibango Patrick, mais ingratitude ya makasi bongo pourquoi aza ingrat na bakam na muninga na e commandant SO allié $700 sur 54 000 aza ingrat na Belgique aza ingrat na bino ba combattant de pointe ba bino ba odombo ba posimi masolo ingratitude azui $54 asomela bino ata kokate bosengi ete mais nazolo ba quand même honnêteté moko ya mukie ya kolesa ta muninga ta lipa ta to na McDo to sombi Big Mac to lie Olivier Bola te to ki ne tira point wala te ke to ne ngai likambo ya sokoko nazali l'un de premier nayeba likambo ya sokoko comment nous avons la réunion quelque part avec ninga pembeni ya lobelanga Patrick Chibango papa si la biso esili ya bon esili ne oh papa si nous avons la transport ya ba track ya ba nini esili na zumu muyibi moko akosalisa biso na bien bon sponsor ya bien abi sponsor mikolo kaka okoyoka kombo na ye na kobana kotanga yango na baémission na nga donc wana nano kutu ataki kombo sokoko te na ata na émission moko te na arrivé ça va résistance mpe eza na besoin ya basponsor mpona toza na besoin moko mpona kosalaka bamakambo oyo tolobi batract batransport soki bakangi mutu bavoka donc makambo ebele ata misusu na ntangi awa te eza na makambo ebele tosalaka e ngai nakoloba ntango abangi makambo ya sokoko naya naloba na ye oketu naza na essence te mpona nazonga ndako apesa ngai 10 euros apesa ngai ba 10 euros wana na nkombo ya nzambe apesa nango ata ba 3 fois donc na chaque réunion soki tokoye na réunion moko boye na boketu ngai fo mele ngai essence mpona nayebi ke makambo ya sponsor azali ngai fo mele mais essence yango ezalaka badiwa ya suka oyo ye apesanga ngai yango kutu ya mabele ya bapiese
devant ndako na ye na ndako na ye oyo ya suka tokendaka na ndako na ye jour balindelaka ye mwasi ne invitaka biso tolia quelque chose nde toyaka ntango nakomozonga nabili ngai botiela nga limba essence mais yango na question motuna toza mpe na interview Chibangu mais motuna ntango ye azopesa bambongo wana yo ozomituna te ke moto azalaka chômeur asalaka te azozwa mbongo wapi to osalaki déjà conclusion ke eza mbongo sponsor azalaki te en plus Bokechu soki apesi yo 10 euros seke ye aza na 3000 euros. Oui, tozolanda te yo loba yo nde tozoloba biso tokomante bato ebele bareprochanga likambo wana mpona nini yo Patrick Chibangu odefandaka Bokechu na likambo ya sokoko. Ngai nakoli na bamusicien te congolais nayebi nanga bango te Olivier natikala kozala camarade ya musicien ata moko te. Ngai donc eza simple nga nayokaka misiki za yeroise te nayokaka yango te eza depuis komona nanga nayokaka ba Bob Marley nayokaka ba Peter Tosh ba Rolling Spear ba Barry White misiki nayokaka ti lelo ezali par rapport à influence nazwa ya ba grand frère nanga bazala koyoka misiki za yeroise te na palais rien kozala na biloko oyokango te et nayebaka ke bamusicien balansaka bato bapesaka bango bambongo e nazalaka koloba na bato ke biloko oza basalu na ye aza na motu na ye moko po apesaka ye mbongo ndenge bamusicien nyonso balansaka bato pourkui boza salu na ye otika ye na vi na bango ya bamusicien bazala nango ya kolanse bato koflate bato otika ye na vi na ye te omoni tozali kokitisa toujours likambo wana ya sokoko la ignorance. On était ignorants. Là, surtout, pendant la ignorant. Musicien congolais, il y a des poissons. La prochaine affaire, il y a comme il y a 50 ans. C'est bon que tu es. Le premier, on a approché pour aider. Ici, on a un écran, tout ça, mais on a approché ça. Depuis, Babotanga. Alors, on que tout ça na kati ya ignorance balinga misusu bazoloba na bate bongo te makambo ya kolanse bamusicien wana na kati ya résistance eza mabe il faut pekisa ye yango ngazo babotika ye aza musicien boyebeki aza musicien depuis kala mpona nini botikaki aya na komba aza na komba aza na mpoka azosoutenir ye nga nazozwango na sens wana au fur à mesure nde naye komona ke non moto oyo azali bizarre surtout na conférence na nini ntango anie nini babengaka renseignement belge oyo ebimisi ye etie ye na kati avion biso nyonso na bomwana tosala mwa bobulu na France bakumbaka yo na carte bakoya yo na carte ina frontière terrestre bato to bayebi frontière ya valencienne bakoyaki wana badeposo yo wana zoka Belgique mais ye sûreté belge efuteli ye tike avion amata wana sûreté belge bato baoyo avoka na ye mpona na ye tovanda mpe kaka calme mpona koboma kobasi mais kasi eloko odombo azo se plaindre question mosusu asuka Chibangu eloko odombo azo se plaindre nga mpe na se plaignaka mais tozobomba bombe na ndako wana parce que chaque fois que nani Bokechu premièrement manipule azoloba makambo ya lokuta c'est le silence complet na milieu ba combattant batu moko batu batika ngo eza Bokechu batu tika ngo gandengo wana hypocrisie. Qu'est-ce qu'on colle par rapport ya eloko wana odombo à se plaindre
liboso na ngai nayebisa yo nano place namona nakomaki kobanga Bokeju nazalaka na mosala nazotravaye telefone na ngai eleli Patrick Chibangu yo oza wapi boye awa bakokabola mbongo yo oza wapi nabile kala ndenge nakobano nabile bazokabola mbongo ya nini bazokabola wana nalongwe na poste na ngai ya travail taki na mwa couloir mbongo nini yango bazokabola abi yaka noki awa na hotel awa hotel soki nabosani mbongo ya hotel en bref tozali awa na bazalo kabuya na balongo na bato ebele bazokabola mbongo awa na muyambo nabi bon Bokeju bino bozozwa mbongo ya muyambo alobi te Patrick Chibangu ntango nalobi sikoyo likambo wana acomprendre abi te Patrick Chibangu nga kutu naza na kati ya chambre na ye awa na bani awa nabi Bokeju yo komo kota na chambre ya muyambo okotala nini na chambre na ye oyo te Patrick Chibangu nga na ye koteka basede na ngai na koteka na chambre na ye nabile sava na kati nabengi sans béton à partir ya mosala nabile nde na alia wa moye kutu na bima na nini na mosala eza te mpona natikali de garde ngai moko awa na mosala nakobima te yo kende mbangu na hotel Sofitel soki Sofitel kende mbangu kuna bato bazolia mbongo ya moyambo baza kuna sans béton un bon combattant comme il est akei kuna nde akei kopanza bango bajano kabuya tous ces gens là bapanzani ngai ntango nasisi mosala 2 jours ou 3 jours après tozalaki na manifestation mbila aye vers nga alobi moto wana muyambo il est qui chez vous nabi nga nayebi ye te nayebi kaka ke ezali bato ya pouvoir wana muyambo aza na majorité présidentielle ya kanambe eza bato ya pouvoir oyo bazozokola biso me nayebi ye mpenza te mbila alobi mais ce type là est riche il est riche kabolela bato kaka ba 500 euros soki osololi na ye 500 euros osololi na ye 500 euros nde place toye kolobela ekosala réunion na bakombata mosusu to atténuer lisusu erreur tosali to atténuer lisusu te naso te nga nake mbangu nasali video na chasse ye na eso comme vous avez des preuves na chasse ye na eso na combat bavideo ezali nasaleli bango tribunal populaire napengani bango deux. Kaka les combattants, les Congolais, non, procureur, non. D'ailleurs, quand on a après ce qui 2 mois, on a une autre vidéo pour dire que Bokeju na eso, mais nous on a to pesa qui bino ya ko chasser bino, pour suspendre les amours, pour on a la combat. Et j'ai fait ça à contre-cœur. Aujourd'hui, dans ce combat, il y avait les bisous aussi. Il y a aussi de choses au moyen, il y a Molobé dans la quitté. Parce qu'il n'était plus avec nous. Aussi, donc, Kamona Kinaï. Et s'il y a aussi tout, il y a Katoum, il y a Katoum. Il y a Katoum, il y a allié, Kouna, il n'était plus avec nous. Bemba bimina prison tomoni susu alandi su Bemba. Bemba timba te, Bemba taba mon rien. Parce que la réunion wana, dans le bakéye pas Bemba zino bango avant ici bango la salle moko boye atel bango télévision, atel bango na film na yendenge azo sala guerre avant ya bimana. Ouais, on regarde la film on a soldat suivez moi. Papa bango baba ila salon bango tala la film. Donc Bemba bibi
abimi sikoyo ayambi bango soki na sale wana mbemba atuni nani yango awa komone Patrick Tshibambu balobi ne aye te aza te atuni bango nani kombo na ye sans béton awa sans béton naluka garçon komone sans béton aza wapi parce que ngai na sans béton tosalelaka ye video ke tosenge ye sitting deba bale na ye mbemba nde omoni akomaki koluka biso omoni ke biso toye te abayemba na mongo lika bwango e ayinyoka Bokechu na kati ya sala azotuna me garçon afrika na bato wana ya musicien aza wapi Bokechu aza en face na ye azalaki wana omemba apesaka bango rien olobi te azoconfirme makambo ozoloba memba apesaka bango rien mpona memba tima ayebi bangala ayebi babongo ayebi ke wana bantie memba apesaka ye rien apesaka ye rien ndenge bakabonaka wana naye kozwa baapel ya mama Liliane ya mwasi ya Jean-Pierre abengi ngai tusa mpona koloba ndenge nini oye te mpona nini tolambaki Bolia na yaya ndenge nini bino boye te lokola aza mere na okotela makambo wana na kosi ye kaka makambo ya malade effectivement nasutaka bango la dernière minute ntango basangani bazokende nga na mbuli fort somo trop ndeko Patrick tokende mwa kitoko odombo akommente makambo oyo olobi yoka omoni ntango Jean-Pierre abengaki bango Bokechu abengi ngai bisinga bi tokoke ete moto wana aza traître ntango nayoka eke Bokechu azalaki pa bemba naye ko comprendre maintenant qui est Bokechu nayebaki na ngai oyebeli oni Jean-Pierre même masala aimilia ye aotuna Bokechu Bokechu aza wapi ya Jean-Pierre abosali Bokechu omoni lokoso esi sa mutu valeur so biso batoto osala combat oyo il faut ba congolais oyo ba yebiki to bundela kamboka ba tia na mutu na bango to zaka na Bokechu te parce que combat ko benga na mutu to ko longola mutu te mais il faut faire la part des choses parce que soni naye elataka biso tout ngana moni makamba sokoko na moni mona mwasi moko azaka na Suisse asali vidéo azocha ko mona na katia ngana sona na sokoko na vina ngate et bato bazo tuna biso pourquoi bino musala mnoka ko lia mbongo en plus congolais soka ko poser aux questions azo généraliser na buzo ba Bokechu mbala moko na yo na kati bato ba longwa na hypocrisie bato ba za ba hypocrite ba dégâts oyo Bokechu sali na combat oyo je pense que so mutu muso asala ki yango ngaba supporter asali ba dégâts moko énorme oyebi na kamba muyambo ndenge na salaka akei ya kubomba nazo ya kwenkwe tanga linga bimisa fasi bo bato nyonso bamoni be oyaka yaka pitoka to vanda biso tuto yao mais comment mutu lokola Bokechu ayaka ko diaboliser ba biso ngai je mets ma main à couper congolais tout oya za na traçabilité nanga oya yebi ke na kendaki place moko ko kemande oya yebi ke mutu moko boya pesa kanga quelque chose baya ko itala na réseaux sociaux donc hier za ndenge nini azwaka identité na ye azuni tio polia ala tissu ajusko ya yo ya la tia exactement omoni Bokechu bozo sous-estimer bolobi ke Bokechu azaka zoba te aza malin Bokechu omoni makambo abimaki na boloko wana afanda na kati ya avion azokosa kisoko comme tatindela avion wana asala vidéo na kati ya avion ya Laurent Sokoko atindelinga avion iso na Belgique mais akangambanga na itango Sokoko azoloba c'est que Sokoko a raison. Est-ce qu'on peut dire aussi que nani Bokechu aza mythomane quoi, il a inventé ba histoire au même aza mytho pe aza parano aza pe bipolaire. Okay. Donc problème toza na ngole oui toza en face ya parano bipolaire parce que akoki ko ignorer on a seconde bolia omoni Bokechu ndenga vana kawana tanga tala ngana musika na kacha motema na ifalo baka merci odon sovanga
mais bobo sanaï. Mais boye ba kesouté. Bonga bo beta sou masona été. Oui biton na no mona garçon na arole ka ofinganga. Bolia. Na bandai ko trembler na kachanso tolanga na bi, c'est pas possible. Ça c'est quelle méchanceté. Bolia. Mutalandi on a 4 heures. Na grillé ba feu rouge. Ndako na check vinanga danger. C'est pas lui. Donc geste on a sala panaï. Au tikala ko sala pas mututé. Mais tant que bandai ko finganga na moni na yo comprendre bien ngwanda kuta pesa ke mukanda afinga kai. Donc problème na biso sikoyo batu oyo ba obundela mboka o baza na souci ya combat, baza na souci ya Congo. Boke cho zo lingelo kwango e perdire parce que asala moi likelemba na ye. Aliaka na likelemba na ye, asala moi jeune na ye, bokoto ele grave zo nenga sala ka ba baje ba aventure na ye wana azuzo ka bambongo na ye. Mama moi tabo na peso moi mbotete. Bazo pesa ke ba 50 euros zo boka kabato. Oui, c'est vrai, ngala monango. Nazo loba oyo na yokati. Yemoka loba kango, maman na zui $100 na yo na zui boye aloba kango. Exactement. Donc problème na biso tozali en face, il y a un escroc, un parano bipolaire, mythomane comme Bokecho. Il faut ba congolais ba yebake ceux qui ba monia au sabat théâtre na yoana ba chabiso na ye na même sac té. Parce que bato mususu bazo na ba approcher biso bazo banga comportement wana. C'est ça. Ils allaient combat, il y a tout Congolais qui a eu conscience. Mais tu l'ingité que Moutoumoko Boye, Mitomani Moko Bimaka, tu te rends compte, na Vandi, Tambakeli Kamboya Fabrigas na Lyon. Bato a CCDP Bazala Kiwan. Na tout ni bato a CCDP na ah, pour se retrouver qu'on a combien de personnes. Bah, ici, on va bien en tout cas, tous en moins par rapport à bato Bazala en face. Bon, Bazala Mindou qui ainsi de suite, non, sur plan stratégique, pour qu'on puisse jamais attaquer. Pour ça la réplique. Parce que tu bois ba kangelement na biso moko ba filmer ba humilier et ça faute na biso. Là monsieur photo bandolo bango awa. Pour ça la réplique. Papa, comme il soko kwa tinda kimbongo. Ya tindi bato. Baya. Donc yemo ba yete aller na mbongo mais bina tindi bino ya ofele. Siko il faut justifier mbongo wana place outil. Maintenant, on doit tinda ki poisson pour battre la Bokecho. Bokecho muto. Non, parce que bozo c'est kango mais ça sérieux. Bokecho a une interdiction à France. Parce que poison on a pesa qui ba gimanoka. Donc il fallait que ba pesa siko batu na ba memela on a Bruxelles a que no mela ngo kwa bien. Na éviter. Donc a boti no komoko boya lokuta, tima ay ko lobaki o doit kenda na ambassade. Siko ambassade on a kenda wana yemo kwa zoko ka ko privé ngoti. Petit fabricant ça aux États-Unis. Il fallait qu'il y ait un Gino Will. Gino Will to moné bien États-Unis qui a chi caméra avec fabricant ça obétate. Kuna ça quand te poni. Kuna ce ko pas joki mbongo. Au même à Bokechu mission babane ko pesa ye, il faut déstabiliser bato mususu ya bima malamu. Voilà. En tout cas, il faut avoir repesa ngai permission to quoi to zoa problème technique parce que to te abaleki na Bokechu ngai ça fait 11 ans à Sola on a été parce que déjà molimo na ngai c'est le banque qui était mais le quoi ba congolais balandaka ye bon tout ça ni. Mais et le retour ça la semaine où à 3-4 émissions pour na ba jeune to solo makamoko komoko to ça ngai yona Patrick Chibango pendant 3 jours to ba ça sous 2 jours moko et on ça la bien pour na ba jeune parce que ngala mo disconnexion moko koti entre biso na ba jeune à partir à Bokechu ba ko mo na la ba fantir tala jomoko bo alobaka finga mais azo sa elo remonter soko boko pesa ngavma des émissions to sali lobby na mercredi pour na ba jeune. Il y a pas de problème, t'inquiète pas. Parce que mon Nigérien souvent balé de la biso ou la biso. Bien sûr. Tous en balé que bazola na biso bazoya. Ba petit ba tombo qui makasi pour un comportement de Bokechu. OK. Patrick Chibango alors, pour aussi cette émission 5 minutes, conclusion, on a union sur le soleil, et puis au dombo 5 minutes, et bon, tu as lobby, tu as l'émission pour s'adresser à la jeune. Oui, et le Bonagina, est très important. Ils sont dans le cadre d'un mouvement, il y a Komo Sika, vous allez déjà d'avoir proposé que la jeune va voir relève. Et dans mon acquis, dans la publication, il y a colonel Odombo, que à la journée pour vous préparer pour la jeune caca. Parce que dans le moment où il y a coupé sa jeune élève,
bango na kati ya résistance. Dans la place na bango ezali ne tokosala na sur colonel Odombo apesa date oyo bango bakosolola abekisaki déjà bajeune oyo bakosolola na bajeune et tokoincite bajeune na biso ya Belgique bazala na réunion wana oyo CCDP kosalisa pour la bajeune. Donc voilà, d'accord dans la proposition wana. Merci. Alors, au dans mon mot de la fin, pour les locaka, l'hôpital se retrouver, tout s'adresser à ma jeune. Ok, tout d'abord, les Cambodgiens Sozoluba, tous qui déjà initiative, mon collègue 25, il y a mois ou il y a juin, Toko Yamba, Bajen Nyonso, Yambo Canabiso, na Paris. To bongi saki en couteau avant scandale Webima, on a au Solana jeunesse. Donc, ils allaient le 25 juin, Toko pe sa adresse à salle dans 10 jours, place de Rosana, salle Marabnios tout. Donc, Toko le 25, pour na Bajen Nyonso, Yambo Canabiso. En plus, pour jeune abisso, il y a un bouquin où il faut que nous tika na bibliothèque. L'hôpital qui na école polytechnique moko awana Île-de-France, ils allaient na département 91, na ville ya Palaiso. Donc il y a un bouquin pour nous, tout ça même dans la vidéo. Donc tika qui peut lobby na Paris, na bibliothèque mon à Paris. En plus to que tika mususu na Assemblée nationale ya France, awa précisément à Paris. Donc problème va jeune déjà to kuta le 25. To continuer à mobiliser bateau. Problème est il faut faire la part des choses. Bateau ceux qui baku mona ka bokechu na ba vidéo, azo saka ba théâtre naie, ba chaye na bisoté parce que bokechu akoma commerçant na combat oyo. Je pense que mon vidéo mon bokechu sali a opé sa publicité ya ba balai de beauté. Au mona ngoa mafuta ko pakola. Donc mutu ya mafuta ya ko pakola aye na ba balai de beauté na koteka, apesi bokechu suki 40 €. Bokechu comme le kana ba vidéo azo la saka bateau bo pakola ngo boksa binotin. On essaie combat la bisoté. Parce que wana zai so musicien. Parce que bateau bazolo bako azaka musicien. OK. Comme mutu comme ça la publicité ya lait de beauté. Wana peka musicien. Donc azoyo ki sa combat oyo soni parce que y a lia kawana. Biso musuto lia kawana to. Nga ita makambo e bande yindi makasi na poto. Ba botolanga 3 boutiques na Victoire. 3 boutiques d'habillement. Ba magasin misato. Ba kanganga ba mbongo ba makambo ebele bele. Biso mususu kutu to perdre na kata makambo. Mais y a yende ko récupérer na kata makambo. Mais ce que tant on sabe biloko ndengona, on lui a continué pour ça ba théâtre naie, mais azo diaboliser sous batum sous bazo lité na nenga so. Pour nani. Donc baloba na lingala soko moni ndo kifo belela. Toujours. Omoni mutoyo pa capitaine masuwa ebisari boyo za petit nanga lokolo Frodo za na eloko tito kende Kinshasa sokolela ambassade. Akomo vana na capitaine masuwa. Ayibili bata ya tatawa na masuwa. Ake kotekela mama moko. Kana masuwa. Mama na lambili bata wana. Capitaine masuwa tanga zole kayo ki solali bata. Sola biloko bien asengi pe mama na ko ba yebana ki abi olambi biloko bien abi achelanga chelie. Donc Olivier, yo leli bata na so bateli bata na. Tango masuwa komi na Kinshasa type wana ko moba li bata na ngai ça fait 2 jours ngo nazo mona li bata teli bata ki wapi. Mama wana yo ki abi mais bokechu ayiki kotekela ngali bata ezaki nde yayo. Baluka bokechu boy déjà akimaki na. Donc tala ba scandale mutu asali. Donc azan mutu moko azan ingratitude au bokechu azana ngo mon frère. Ti na ebité. Donc akoki ko ignorer on a seconde. Oyebi mutu so bozana ye bokomi go kama sola mbongo respiration échange mona elonge komo koma lokwa ya likelele. Ke bana mutu ngona ko bomo pona mbongo. Bokechu so mutu moko ba yebisaka nazo kata nazo chiter s'il vous plaît. Mutu wana bando so na bokechu ici bokechu il faut na kabela yona odo 5000. Bokechu so la ninga na ebité. Jour sko bokechu ya ko pesa ngai. Nabiko questionner mutu wana. Na tuni na bi olingo kabela so 5000 au salaire nini pour pesa so 5000 ebelebo. Ozimo wana wapi bolia ta on ngaka na zi téléphone so na mutu wana bandi ko poser ba question bokechu ko mo beta makolo na se obi mwana mutu so pesa mikata moke au beta so makolo na se au sanga so ba geste ozo bebisa compliqué mais ozo sala kata ba question na sisi kutu ko lobate na sisi ko lobate a botolinga téléphone mwana mama akolanda ete azaka kaka boye tokoyokana jour oyo bakende kokutana naye ngazaki na Bruxelles na salaka ngo exprès na komi na Bruxelles bokechu akende rendez-vous na Paris akosinga ke Liège nzoka yaki Paris tanga komi na Paris na gare du Nord ndenge leka na yebate tanga ozonga komi na gare du Nord zo train bakutani na garçon mo batunyenga ya kosi garçon akena tikai na Paris nzoka ngazaki na Bruxelles
Tant que bakomi na Bruxelles, tant que train tikali 30 minutes comme aboki tu benginga. Ayesinga bino na longwe déjà Liège na oya kala mingi te. Ngape na bi OK. Tant que komi 3 ou 5 minutes maximum après. Garçon na yoko ta place sur vendaki. Tant que talinga amoni boke tu ah. Zo kane boke tu odo azakine na Bruxelles yoko yebisinga ke atika na Paris. To chose anonga na siko na gare du Nord. Boke tu avandi na ko kolobate. Mbala moko nga na yebisi boke tu na bi ah yo utaki Liège te, o utinde rendez-vous wana e bongo par na nga wapi am. Akangi monoko na ye. Omonda azana. Soki ba Congolais bandolanda ye balanda pour six ba. Ba Congolais oyo babundela kamboka so bozo continuer ko za ba hypocrite na situation auto mona ya sokoko. Ba mso balobo toti kanenu to zete balira mafuta tabala moto asali yango trop. So to tangi batu baleke belé. Ayamba mozo mozo na kanambe. Donc asali yango ya trop, il faut siko to mettre fin na eloko. Soko bando continuer ça ba théâtre na ye. Mais ba kontaka ye te ke loko la biso ba konte biso bo bundala mboka. Ba kontaka ye ke non. Mandia moko boye a commis ça place azo lobela on a dit tabou. Donc biso toujours avocat pour na kutela bandeko bakanga boko na makamba ndeto ondima ye mais na état o yazo kuma makambo asala ki boke tu premier na ye ye moko donc biso musique na ye eza bon musique ya folklorique donc azongelango eza problème te en tout cas merci azongela on a fait mani azongela on a fait mani oui que musique eza pepema azongela on a fait mani voilà il est pas comment muta mafuta donc eza moi mobulu voilà donc aussi ça to ceux qui en tout cas merci na bino mbale et puis ezaka boke tu premier te yo oyo o komisa komba oyo esika ko sala mbongo bomonde boke tu suki lobie kozala yo okokosa na yo ne Bob Marley alobaki okokosa batu mbala moko mbala mibale mais un jour okokanga makaka donc lelo bokechu voilà vérité bimi $54 000 4 voitures nyonso wana na sima ya Mukongo ya 8 millions de morts bazokufa yena libota na ye baza otonga bandaku na bambandaka na nini 8 millions de morts alors à partir à lelo bokechu répands-toi so répandre tetanga na yumate natikaka obi natikaka yo loba babilo ono pamba wana mais siko na koti masolo toza ba yuma na yo te ba yuma yo oyekin après biso ba misika ba viva yo zaro ya te parce que ayi na kinte donc mbalo siko komi makamwa mboka to zongisa unité na biso tozaka nango oyo bebisa na babilo na ba mbongo wana olukaka voilà lobinde bozanga te na après-midi okaka tokosolola makambu ya ba jeune odomo on s'adresser ba en jeune lelo pourquoi ba jeune il faut s'impliquer na sengi pe na Patrick Chibango préparer pe témoina ba jeune lelo pourquoi ba jeune il faut l'impliquer pourquoi bokoki kozonga la vie à musique te pourquoi ba vie à pamba pourquoi odombo na Patrick Chibango ba kosala ba kozwa parole lobby ba expliquer bino ba réalité ya mboka na biso lelo oyo ekozala ke mabe pona bino bolanda babokechu bakofi olomide batu wana donc bokozwa beyano wana na ba présentation ba osala lobby l'après-midi à partir à 14h30 heure de Paris Bruxelles. Merci beaucoup. D'accord. OK. Ciao. Ciao. Allô. Ouais, Kitoko. Tolo. Allô. Oui, Tolongwali. Tolongwali. Allô, Nazo Kayo. Moi, je t'entends très bien. Parce que l'obit organise à 14h30 sur l'émission, on s'adressait à la jeunesse, on fait ça va calendrier, on a une source. Donc, mes amis, comme ils sont là, quand on a l'obit, on a l'internet à bien. Parce que,
les enjeux, il y a les lots, pourquoi la jeunesse doit être impliquée. C'est tellement préparé, puis non balai, on a monté ça la présentation et puis copier la question. C'est bon, hein? C'est bon. Merci. Merci. Ah, c'est bon, bien, ma mère. Moi, il dit quoi? Mais là, on a ces argents, il faut aussi. Bon, moi, là, on a ces argents. Donc, on est là, on a ces argents. Ah. Ok, monsieur, c'est Katani.